simba yango mambu mebanda abandina biso makambo ya sika tokomona toko simba yango mambu mebanda abandina biso makambo ya sika tokomona toko simba yango mambu mebanda abandina biso makambo ya sika tokomona toko simba yango mambu mebanda. Est-ce que dans ligo bima na lo de bal kozo bima na lo de bal to kozo ba société Mimina no deba na kozonga lisusote 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 na bimina no deba lo baka yomo konga na bimina no deba kolo bela mutote pele lo baka yomo kona bimina no deba na bimina no deba na kozonga lisusote 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 bimina no deba na kozonga lisusote na 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 bimina no deba na kozonga lisusote. Amen. Longi bibelobi avali kambonyoso senkocha Yesu leboso. Bote makamto sala eza nzambe alafen tubada na nzambe peto sukapena nzambe. Yango tokobondela tokotika tango tokopase ya interview na biso ya koyemba na boko na nzambe molimo santo atambusa biso makena Yesu e bakila biso kati na musika tobondela ensemble na komona Yesu. Ozali nzambe na biso Yesu tupamboli yo topesi merci Yesu El Shaddai na Yesu ya utumboli yo eleve yo Yesu Yesu kamba biso ozali nzambe na moto sengi na kombo na Yesu Kristo ozali nzambe. Nini lisusu Toroto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba. Toroto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toroto City VIP de Maluku ye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya papa wana poto ba diaspora nyonso
olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes. Yamai Atuni Kalalo bansa mutema. Yoko koma place oza ndenge nini. Yeah! Tolonga Kolongwa place Lazare. Fiomo na presse. To paso la nzela. Tala ngai muninga. Mama mukie menavanika awana 20/20. Olingi oliambisi ba fruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e. Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Mission Abisso. La pesibilo son mbote na kombo na Yesu ngai mama Adeline Masikila lengi papa ali mawoti koloba naza femme mariée. Je suis mère de 3 enfants. Mon mari c'est papa Antonio Luinduladio. Tovandi a na Belgique na quartier à Merksem et a ande tozo evre pona musala ya Nzambe o nkolo soko sa pesibiso. Merci. Voilà, donc musala Nzambe oyembela Nzambe et banane une histoire na yona Nzambe tout ça banaka oyemba c'est moi histoire et banane histoire eza mulai mais moi raisonnement muke oui sanko katango muke po eza penza mulai so na na ko bandela yango bon muto abota makana don hein o nkolo apesié donc avant que oza na katali maman Nzambe ayembaka déjà dans l'éternité que nazo kotisa mona katali bumu ya mama oyo mwana ana kozala boyebo yo mokutu mutoko bota oyebita kozala ndenge ni to bota makato ya koyeba ke a partir ya mwana ndo zoyeba mwana zoyemba boye mwana zo sala loko ndo oyeba ke no aza likabo boye donc to bota maki na famille et kuna tozaki abate belebele mutu na lingomba na ye na lingomba c'est-à-dire mutu na église na ye ba msusu kimbangiste ba alakata famille wow ouais tozaki ndongwana. Et puis nga siko nazaki mona liboso ya mwasi oyo mama na biso botaki po mama sasa mona liboso siko mbatu monso bando so ngai moko akena ngana kimbangise mususu akena ngana na katolike mususu akena ngana pentecote zeka bongo serwani zaki yaka kimbangise pe valongo na nini au catholique voilà na mbuka ni Angola c'est ça na Congo Kinshasa voilà na Congo botami na Congo je suis angolaise mais na botami na Congo mais na koli na Angola to koti na âge ya 12 ans et demi à 13 ans donc Congo na yebi moi mukeka kapenda pena depo vino zeki na Angola mais na Angola pe na umelite na ye awa na donc l'église zo lobana za na Congo tanzo mona na Congo tant pe na koti Angola na yeko donc na mesana ki na ni na rythme ya kimbangiste OK pour wana mama leka sota be mangai parce que wana moni ba futulo ba classe et tout donc il va menga na église ya kimbangiste zaki par force donc ba longo linga na Pentecôte ba menga na kimbangiste et aux appels loko lo bato za maboko na bango OK ozo boya na ba tinga pe ba classe kuna do nga ba classe makonzo zaki na kata kimbangiste obi na ba serwana ezalaki ke soki o prier mokolo wana ya dimanche lundi tango ya ou soit tu vas bêti ou soit tu vas école te tu sais que obligé donc chaque dimanche faut que l'église ya kimbangiste et tu metika ki to mesani pe to continue ba chorale to ndoye mana ba chorale et tout ndokola oui pas to yeko tangola wana âge ba 12 et demi 13 ans donc continue quoi na mesani ki déjà na go wana ya kimbangiste na sali tout na lokwe église kimbangiste ça va OK papa na bisando non kotana te yo sa jeune fille kuna bakuta kaka bani ndo na mesana nango et na mesana ngo kuna kaka bafula bakuta si beaucoup na kimbangiste ya kibongo donc il faut bien qu'on respecte nzoto na yo voilà kuna mama za mama papa za papa azala muke azala mukolo
donc yango petit kala na majorité na benga batuka ba mama ba papa moi toujours na kimbangiste ko ba ko lata na jongo na kimbangiste ko kuna bandola sa so ndenge mwasi akoki ko lata ndenge mwasi ko respecter nzoto na yo ozala muki ozala mukolo ba kon bande pe ko la sa pe ko lamba ndenge ni ko zala mwasi esika papa bazali okoki ko leka ndenge nini kuna ezaki donc ndenge ba papa bafandi boyo fo ngunzama et en plus na ke musika te papa bébé to yewana osala ngote lelo tene na kimbango mais j'ai vu au moins tena kuna na concert da bazo bana chaka wala biloko to yekoli yango na papa ça c'est bien ça ça c'est l'histoire na kati ya kimbangisi et puis après okomi koyemba et après na kimbangisi na zo banzembo na pesa banzembo na ngetika le bena kimbangisi etikale bele banze bebe ndo pesa peta suna chorale na bango ya yebi ko tutane na ngola kuna tuzai na église moko mais ba chorale différent et nous allons na ndo pesa banze mo mingi po kuna na bangese se balo yimo na ko banze mo ngamoko donc yaki ba inspiration zo yanga boy même taba oyo la respiration donc nyo surtout za yo mo respiration ya ka moi attends sous nazo prier ngami so na prier so nazo prier mo na nzembo yi so na za déjà moi na kaye na appareil na ngabo na somba so nzembo yi mama na enregistrer so na kimbangisi ba série za la quitté et ba pareil za la quitté c'est comme on capité on a commis un mot rythme bon mais un moment les zongi on a pesi na ba chorale différent mais ti pour prier na ngai le quoi na utaka na église Pentecôte ko bondo na ngai za ki différent na bango et le que ça boke seni yango za ki poste na kimbangisi za la so ndo bondela ba ponaka 3 personnes ba bondeli pona bino nyonso siko ngai ezali so ba bondela ngape na bondela na kombo na Yesu jambe boy ona ba mama ba fini yo ona ça c'est un témoignage yo kakate yo o mwana kati tuko kuna tondo tosa antuko tondo ko tosa so babi mais lokole ezaki loko mona na kati na ngai ezo déranger ti mama mo ko prophétiser pa na ngai bita mwana yo azani ya bisotia un jour moi no akotika kabiso et nazokola koyemba nanga elongwe na forme kimbangisi koti na forme mususu ndenge ya musique boy quand comme ça naturellement biango mo kaka soki siko tozoyemba na chorale ezobala na susu te na bango omo totana kaka yo zoyemba ndenge mo te na biso ndenge nini boy et puis na ndenge pe ko diriger ezape moi ba otikela nga chorale na ko diriger na ko kabola yo zo base boy mais na forme mwasi na forme mwasi na ndoko diriger ba chorale moi na ke na chorale wana pesi base yango tenor yango nini na kina rei musical makasi ouais nga voya mwasi mena isi mabola na ndenga mibali sikoyo mais nazaki yango moni pe zo sunga ngai tilelo oyo donc nyonso wana e banenga na kati ya église kimbangisi pour to kota ki ba formation kokuna po batikilo faut kota na école technique donc na yebaki makomo na école kimbangisi to tangi ba classe kuna to kota na école technique ba yebi ndenge ni ko diriger ndenge ni so musique zo beta oye ba kena mutabimi nyonso wana e na yekoli na kata kimbangisi yango lelo sunginga po lelo nazala donc siko de suna bananga amene kumbo na Yesu kumbaba soyebe haleluya 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 oh na Yesu elonga na bananga amene kumbo na Yesu kumbaba bina mama ke bina mama wangu mebanja Ganga nesengo yesoyo namasabatani tutakompli molimo nangezali ganga nesengo yesoyo papa kotika ngaete tuyimbi haleluya 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 oh na Yesu elonga nanga oh papa nanga amene kumbo na Yesu kumbaba Selonga nanga Yesu kisaka papa nanga amene kumbo na Yesu kumama oh nangumanga gota ya kenda kikokondela Yesu yo na masabata ni tutakumbi
Ce n'est pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Soyez bien, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, na Yesu, Yesu longa nanga. Oh, Baba nanga amene kubo, na Yesu kumama. Soyez bien, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, na Yesu, Yesu longa nanga. Oh, Papa nanga amene kumbo na Yesu kumama. 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 Bana na Yesu kumama simba bana na Yesu kumama na zangi nyoso na Yesu kumama Yesu yanzabe na Yesu kumama Yesu kolo na Yesu kumama na Yesu kumama bona Mbona Yesu kumama libela libela mbona Yesu kumama libela libela kombo na yo baba kombo na Yesu zali monene kombo na Yesu zali makasi kombo na Yesu zali nanguya kombo na Yesu kumama libela libela kombo na Yesu kumama libela libela kombo na Yesu kumama 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 bona zangi nyoso kombo na Yesu kumama bona zangi nyoso kombo na Yesu kumama Yesu yazabe na Yesu kumama Yesu yakolo na Yesu kumama na Yesu kumama na Yesu kumama Pina la ngoma ke toka bisoso
c'était d'autres Bangi c'était Longwa pourquoi Longwa qui pour le gars on le bide bandito ba OK nous na makasi oui zaki à force zaki nga mon côté volontairement dans zaki l'église Pentecôte le ba longo le kinga penda ko longo mais ce que expérience aussi nous zo ba aussi expérience ba nous surtout mais malgré ce quitter longo ga la longo ko qu'est-ce qui t'a fait il on est ça moi na moné que zaki école nzama meki ngai pona zala o nazaboy le lenge na nga nazalelaka ndenge ni nakozala na batu ndenge ni nakoyeba musique fezala boye ndenge nakokabola chorale ndenge nakoguider ata boza combien nakoyeba po kimbangi bazaki tellement nayebi to kotanga combien de personnes de tout ça ce qu'on a capacité wana et lelo yango zo sunga nga tout avancer pour la ngonga dans les autres mbango mais sikoyo ozo wa église ni Tant que Kimbangi, c'est aux Pentecôte. La Pentecôte. Tu sais la Pentecôte. Oui, oui, tu sais qu'on a la Pentecôte. Voilà. Et puis après, au commis que ça, Banzi, Monayo, tout ça, oui, à la poto, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a un groupe, c'est un groupe, on a accompagné. Oui, tout ça, on a groupe, on a accompagné, Bisso, on a Bazaliawa. Mais tout ça, tu sais que nous, tu Kangami, tout ça libre, tu bien Ganaka. On est à Poto, et ça, la Afrique. Mais comment on est? Comment la lumière. La lumière, ça la lumière. Mais d'abord, pour la réalisation, déjà deux albums sur le marché. Moi, j'ai tout à l'heure. Donc, au Bilussi, deux. Oh, tout est accompli. Il y a un deuxième album. Chaque chose a son temps et il y a première. Ok. Donc, vous allez bien, il y a Moko, il y a composé ou tout ça là. Alors, c'est vraiment ma casse. Mais ce que on va accompagner dans la bandeko bazana on va accompagner dans la bandeko en Europe kaka. To benga na soit en France, soit en Allemagne, soit en Londres, to benga selon capacité ndenge ya moto. Single pe selon ndenge ko la kamba biso. D'accord. Mais ce ko yembela nzambe ndenge ozo yembela ne bozo yemba tout ça là. Et c'est boyemba parce que vous avez na ba chrétien ou alors ko yembela parce que ezaka doit ko yemba kaka. Est-ce que la carte d'abino parce que koyemba nzambe ezaka koyemba ndeba koyemba est-ce que boza bino na carte ya bonzambe est-ce que bonzambe penez ali ou alors boyemba bino ka pa boyemba d'abord pour moto a ya na makambo ya ou soit ingénieur ou soit chanteur d'abord faut azana na appel le mo faut za carte na yi donc nzambe ataka déjà il le moment be carte na moto pour moto salela yi et tu as vu que mes parents ma biso na nzela losambo mais mutu yo d'abord pour y emballer le Christ sauveur na bo moinaï donc tout ça il y a un peu de tambola aussi c'est ça pour tambola ngai na robeta tolo lelo monde ati bozo kangai biso to banga nzambe to tambola ndenge nzamba zolo je crois que tout na maman awa ba yebinde ni to vivra en tout cas to linga ka bozo bate to tambola ndenge ko lozo bana biso tous abattu tout ça l'erreur mais ce qui est erreur tu corrigeons rapidement parce que tu as vu que tu as une erreur tu vas pas aussi tu vas bien battre le couteau tu as tout ça la erreur mais tu as mon année nzamba zo linga penza tout ça tu banga penza nzamba mais vous aimez la nzambe ils allaient habite moro ya mbongo ou bien ils allaient juste pour la biso ko to mbongo aussi ba yo moko vous allez que monique tu es gratuit et tu dépenser beaucoup mais tu as une nzambe ce que l'on que non maman de niveau tchango payant tu vois que tout ça là tu penses la chose que tu tchango 5 €. Mais quand tu as prié et nous avons vu ce que nous tchango fait tu vois on colle le baki tu vois tout ça là on colle le bi bon on y taper ça marquage dans salon taper ça et on colle bi tout ça là on tout ça là qui donc tout ça là mbongo te na musala et puis tu sais répéter tu sais rater et surtout nous avons remercier ba maman papa bazawa mutu moko te ayaki alobanga ke no pesa biso mbongo boye na monité bazoya na ba propre batike na bango moko et j'ai béni vraiment l'Éternel aux hommes qui ba amour wana ba mi pesi vraiment na mosala oto zo sala ya wana vraiment la baki notre Dieu est grand et merci aussi ça aussi ça donne un concert en commotion au quotidien déjà la Kati le 15 avril on a qui spectacle et puis ba chante bota qui est partout tout le monde qui allemand tout bon Hollande ba qui bilé ba qui pour accompagner pour l'événement des cas qui jouent là donc concert live donc gospel alors expliquez d'abord Bisso parce que pour battre bon il faut quand même baser les pays aussi d'abord la bolingo nzambe aussi la yomo également parce que se déplacer pour la aussi pour la roya ko encourager également tout ça expliquez d'abord Bisso comment vous allez là battu ni nous allons là bango amour ni nos pesa ça dit expliquez d'abord Bisso d'ayo alors pour moi ezana likamo nzamba tsaka tanga ya bosangani OK na linga bongo
Pourquoi? Parce que nayebi souffrance ndenge ezalaka naza oyo na souffrir na vie nayebi ndenge ni vraiment souffrance ezalaka. Alors pour moi nandoko ba un jour que ngai fona sala bosanga nando penser la vie na ngai ezaki que avant makambo ya musique ya nando ba ke fona sala ba école na sala ba nina bo felina na ko tia ngono so gratuit na ndolo ba bon mais le nzambe minga ona ndemo susu na sungaka na sunga partout dans le monde jusqu'à présent na sunga na yeba yote na bitu na susu bazwa numéro na nga wapi au moins so na monika ka bongo mais na tuna d'abord la volonté de Dieu au so mono tuna boy net na zo ba moko na konga nga ko sanga ipe ko sagi ngai benzoga ezaki bongo te maintenant na landeli ezaki mensonge mais quand même na pesa ki mwana na toli na pesa quand même quelque chose ngamba si on ça subo été donc nando ko passer bongo ke na sa elo mo bongo na banza me pambola ngai pona mo ande bazo souffrir et tout bazo sa ngamba be na banzambe na posa sa be école bo felina na zo batu na so o bazanga makoki na tia bango et puis na sa be école ma musique lokwa na yebi déjà na nini na leka déjà na kimbangu toujours déjà ba école wana na la bango lokwa appelle na sala pe so couture parce que na kimbangisa na ndo sa pe couture na yebi ya na yebi belé kuna vena ngenda école to na yebi vraiment ko tonga ya maboko o ezaka cher ana poto so to tongi ya maboko lobi ba wow de siko ngai siko na ndo sala ngo kuna sunga ba souffrir na na pe ko sala ngo na kimbangiste omona batu ba ye bazana makokite mo to kata bilamba ngana ndo tonga na maboko ti ba mama ba moni oh mona zo tonga boy ba zulinga machine papa kontimoko abimaka na boya na posa ba stock ba ko zwanga na ndena kendaka siko na kotaka pension na mutunga bingaka funa sangisa batu bazo souffrir ok zaki nzela moko boye nzama na ko mbela ngai ya onta na yé na mama musique na lobi ke ngai foka bosanga na linga j'aime les gens monde to sanga ni boye nga siwe sala nga bien na linga bongo nga penza na linga ka bongo elena ndeko mota na osa concert abina nga awa de yo batebele boye nga na binga linga bongo nga linga sika toza bato bazala poto bapona kotombola komba Yesu Kristo kotombola yango et puis ko ebake o azala mikakatano boye difficulté ni ozala ngo o na mwa mukio tozala ngo to ko sunga yo parce que il y a eu beaucoup de gens on souffre mais les gens bien habillés bazalo lia bango bazo sepela mais moninga zozanga omona critiquer mais nini o ezozanga na yo chrétien so obengami ke chrétien o approcher ndeko wana o biseye ke quelle difficulté o zanango ke ngana ko tata 1 euro na ngai o ke tongo sungi mutu wana 1 euro na nga o bi beaucoup plus na lola o yo ko foot donc yango wana bosangani wana na communiquer yango pa bandeko na nga ba yemi yango tana bengaki bona sibayaki mbala moko kusonga ko ilanga Yesu utakuja jeleka kusonga ko Yesu mayangi mongina mupeve ina meyo kusonga ko Muiso mayangi kumina mubebe iname kusonga ko iname kusonga ko Muiso mayangi kumina mubebe iname kusonga ko Muiso mayangi kumina mubebe iname kusonga ko. Bastante,
songa Yesu mungina muisu mayani mungina mubebe inage kusonga Pour aussi Lisa, expliquer d'abord Bissot raconte à l'élo, parce qu'après le spectacle, beaucoup d'années les sous, les années, ils ont vraiment la cadenne comme au Sangana toujours, au Sangana sous Bandeko. Pour aussi Lisa, expliquer d'abord Bissot journée à l'élo, c'est quoi juste les années. Tobi, membre me banda. En Jésus-Christ, membre me banda. Toutes choses devenues nouvelles. Au Sangana Oyo, toujours le canal émission, tout est le canal concert, et tout le monde est que tu as journée et les caca à boiter. Et on te dit que tout sanga la biso nyonso to belatina ya musala okolo apesa kiso na mokolo oyo ya le 15 avril 2023 yango tina bo sanga na biso
osunganga nabeleli yokanga mawa osunganga oyolanga nabeleli osunganga nabeleli yokanga mawa nabeleli osunganga nabeleli yokanga mawa kita osala kita osala kita osala kita osala ayokisa masoni ayokisa masoni Afrika mama kita osala Afrika mama kita osala basali na maboloko Yesu basabolela yo kotika bangose kita osala bakosala petelo maladi kirame Yesu naga otika bangose kita osala Imbala puedo, mono kisole. Imbala puedo, mono kisole. Oya mule, ya mula kimbal, ya mula kimbala puedo. Kimbala mama ya mula, ya mula kimbala mama. Kimbala mama ya mula. Merci na parole. Ngai Mama Espérance bato babenga nga mingi Mama SP. Ngai naza mwasi ya Diacre me ninga se présenter ninga to se présenter biso nyeso ninga to lobi a couple. Amen amen. Vraiment nzamba pambola biso donc ezelo ko moto za fier na yango. Pourtant bazo mona boye bazo papa que non oh groupe vraiment donc respect. Yango ndenge Mama Deline na alobaki toyokaki ye donc biso toza bato tambola na principe nzambe o toza na écoute nzambe donc to tambola na biso ka te ndenge balobaka bonso te toza vraiment na écoute nzambe o nzamba zo tinda biso yango tokosala amen toyokaka o papa tindi toyokela bato te oui conseil ko ya mais totalisa yango toujours pa nzambe soki lelo tokomi awa eza pote nzambe nde a permettre tokoma awa nzambe pe akutanisa bato pamba te ndenge apesaki Mama Deline mission donc yango ezoko s'accomplir asangisa bato amen tokutani bisika donc mutu akuti bisika ya ndenge na ndenge mais na nzela Mama Deline biso nyonso tokutami awa nde tozobengama groupe La Lumière tala kaka ntango balobi La Lumière esika lumière ezali te nde boyeko koresiste te vraiment donc toza bato moko tozaka dans la joie tozo vivre ensemble de temps na lobaka Mama Deline te
aza mutu moko nzambe donc apambola kaka pambola donc aumela po aza donc nzela eza molai oui nzela eza molai po tozo apprendre ebele na mama Deline tozo bakisa lisusu po oyo nzambe apesa surtout na koyemba nga mpe naza moyembi nauti mpe na chorale mais ntango toye nga mona tozokela mama Deline nazoloba na chorale toza koyemba ndenge mosusu mais ntango nayena pa mama Deline naomona makambo mosusu nazomona makambo mosusu donc ezobakisa susu un de plus na oyo nazalaki nango oui po ntango toza na mama Deline ezalaka ndenge mosusu ezala ndenge mosusu ndenge kombo na ye moko ezali masikila donc tozosikila vraiment na nkolo Yesu tozosikila ye asikilaka biso vraiment asikilaka biso donc soki atingami na likambo wana donc yango kaka parce que donc tozomona mpe ke ezotambwisa biso vraiment na nzela malamu donc nzambe apambola o mama Deline abakisa lisusu santé plus mpona kosukisa donc événement oyo elekaki ya le 15 avril donc tomonaki vraiment loboko na nzambe po oyo nyonso esalamaki kuna yango tosengaki epai ya nzambe donc pour faire voir que tant tozo prier en 20 donc oyo tosengaki epai ya nzambe yango apesaka biso toza mpenza fier na nzambe oyo biso tobondelaka alleluya toza fier oyo tobengi bato nyonso donc ntango boza na makoki boya ko soutenir musala nzambe botala te que mama Deline tokende totombola mama Deline te boko tombola nde nzambe ensemble tokotombola kombo na Yesu nde tokozwa lifuti na biso merci oui mambo mebanda ndenge mama Deline alobi quelle grâce eza vraiment grâce eza ngolu et vraiment tosailaki mokili mais likambo nyonso ya na tanango ya na tango na yango vraiment et soki nzambe abengi yo donc ata oboyo kimi suka nango soki abengi yo osaele kaka vraiment naza na esengo makasi eza ngolo eza grâce nayembaka kala na bachoral natika na mambo ya koyemba mais mama Deline nayeba ekala do abandako tokoyekusa mwana nga ya mwasi ya mokolo depuis nolanda azoyekusa koyemba mwa piano na nde mpe awa tokutanaka lokoka ezala mambo ya nzambe tokutani lisusu na nde mpe susu na bandi koyemba nazongeli koyemba na ye vraiment mambo mebanda ebandi eboya ebele bo soutenir biso botia biso na bapriere to prier na ba obo vandi na bandaku et bokoma okima mambo ya l'église vraiment bolemba te boya vraiment talent batango ndenge komi vraiment tosangana tosambela nzambe wana po sans ye vraiment mobulu eza grâce nde tozana ye donc vraiment toumela na ye apesa biso makasi atambusa biso asala biso ngolu wana tolemba te totambola vraiment selon ndenge makomi na ezali papa naza pe na papa accompagner nga tozana ye papa Piscas papa José Piscas babengaka ye ye wana na nsima na nga Non mi abbandona, non mi deixa, 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 no, no, non mi abbandona, non mi deixa, non mi abbandona, non mi deixa, non mi abbandona, non mi deixa, non mi abbandona. Não me deixa, Espírito, enche-me, eu quero viver a tua presença, Espírito, enche-me, não me abandona, não me deixa, não me abandona, não me deixa, não me abandona, não me deixa. Não me abandona, não me deixa. A sua palavra ajuda-me. A sua palavra ajuda-me. Eu quero escutar a sua palavra. A sua palavra ajuda-me. Não me abandona, não me deixa. Não me abandona, não me deixa. Não me abandona. Não me deixa, não me abandona, não me deixa. Levanta,
papa ngai pe nazali. Non mi abbandona, non mi deixa, non mi abbandona, non mi deixa, non mi abbandona, non mi deixa, non mi abbandona, non mi deixa. Vamos me banda. Jesus não abandona ninguém, deixe confiar nele. Deixe confiar nele, não abandona ninguém, deixe confiar nele. Abandina biso makambo asika tokomona tokosimba yango mamume banda. Abandina biso makambo asika tokomona tokosimba yango mamume banda. Abandina biso makambo asika tokomona tokosimba yango mamume banda.
Ok, merci na Pamboli Nzambe pour la parole. Nga na kolo baraka donc kombolanga maman Mamisa naza femme mariée mobali nga ya vani na papa Ziko donc innocent ba to bel mina pe kombo innocent ouais tous en bana 5 ya suka yi wana vandi wana donc c'est ça et puis nalikaniso o mama Dina Zwaki na kumisi Nzambe po to bunga na kina mwa mukina ipo to yebali banakala to yebali lote to beta ne pe basike bele même na Hollande na kompana ye akiyemba na kito yembi aza parmi vraiment ya ba o na koloba encourageant na oyemba ponga na koloba na ikolo ko yemba awa na poto na kimukolo donc tana bane oyemba na zelanga pena na niveau mona yeba ki vraiment te mazaki moko o encourageant nga ki te oza mukonga bi oyemba po il faut continuer. Donc nakoloba na yemba na ba groupe mususu pe net na groupe à frère nanga Norbert Mpeti na yema pe na groupe na umela kuna na ça plus de 5 ans na groupe wana mais avant na kutana ba frère Norbert na kutana liboso na sœur Adeline donc azaki moko asunganga vraiment na façon que donc comme mon a été ko quitter malé biso to banda bouye mais lobi to koma bouye donc naza ka reconnaissant côté wana pa na ye pour azamo ko soutenanga makasi et puis ti lelo to continuer kokoba donc soka benga tout cas un programme naza toujours dispo so naza un programme sous soutien en tout cas naza wana pour soutenir et pour aza parmi moko oyo basala ki lelo ngape na yemba nde na oyemba lelo do aza parmi moko oyo accompagnanga donc c'est ça ouais yango wana da on a rebise susu na miso ba to rebise sœur Adeline continue bongo et puis oyemba atamsuna bato bana niveau te to so ba mimuto oyemba azoyemba bien te mais malem na mayelo za ngo pesa pa bato basala ke ba koma na niveau esengeli donc continue ne loko za ngo wana et pesa me pa mutu nyoso te o ba yembe bele o ba yebi papa bazara ba orgueil ba yembe bele o ba yebi balinga au travail te na bato babandi sika tandis que muto abandi sika so bo PCP chance ta akoma jamais ne sika pe bino bokoma so muto sa banda na 0 ti lobile ba koma pe na 10 donc c'est ça mais ça deni na za loko wana azo atam so muto ayebite mais andimi ko travailler na epo PCP niveau un jour pas koma donc c'est ça merci beaucoup ouais yango wana. Bon, je ne sais portugais parce que comme on a fait maman Adeline, moi c'est Papa Guy, mais non le portugais parce que l'ingala est pour oui, eu conheci maman Adeline 2 semanas. Não vai há muito tempo, conheci a maman Adeline através da mamãe SP. Foi ela que me apresentou a mamãe Adelina para cantar no concerto dela. E quando eu conheci a mamãe Adelina, conforme eu sempre lhe digo, foi Deus que trouxe ele no meu caminho. Porque aqui a minha mãe e meu pai estão em Angola. Aqui encontrei uma mãe, que é a mamãe Adelina. Porque neste momento, mesmo eu estou a faltar algo, se eu lhe ligar e dizer que mamãe Adelina aqui onde eu estou mal, ele não vai hesitar. Mesmo tenho €1, naquele €1 vai tirar 50 cêntimos para me enviar. Oui. E fico muito emocionada a falar sobre esta senhora. Eu lhe conheci há pouco tempo, mas faz tipo lhe conheci já há anos. Só tenho que agradecer a Deus primeiro por ele me cruzar junto com essa senhora e agradecer ela também por me mostrar ao público, até no YouTube. Todo mundo agora está a me ver até no YouTube. Agradeço muito a ela, não tenho muito a dizer, só tenho a dizer que ela vai em frente, conforme eu digo nas minhas orações, que na casa dela, que não pode faltar de comer, não pode faltar de beber, que os filhos dele, o marido dele e ela própria, que tenham uma boa saúde. Só isso que eu peço a Deus, que Deus lhe proteja, ele, Papai Antônio e os 3 filhos deles. E eu esqueci, também tenho filhos, tenho três rapazes, os 2 estão aí dentro, e outro é aquele bebê que está ao colo do meu marido. Sim, só tenho que agradecer mesmo. Obrigado a mamãe Adelina por
me recebeu com mãos abertas, porque ela me considera como uma filha e eu lhe considero como uma mãe. Obrigado. 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 Oui, ngai comme ngai
diacre Aimé miso ba binga na Congo ya Amadou mais ça ya ngomoko Aimé na français Amadou na portugais. Alors Nzambe pesengai vision ya kusunga Mama Deline parce que dans nos cabantes moni mingi tout semble l'église moko. Alors Nzambe pesengai vision que ninga ayemba ka asala Nzambe atuma na banga Nzambe pa lingi Nzambe alors singa qu'il faut to sunga da kusunga kaka na malobate mais na ba œuvre kusunga na mbongo na prière na makamunyoso pote musango ya sala ya Nzambe ekeli boso yango daki tango na soki vizuana na soki Mama Deline na soki mbale papa Antonio azaki d'accord que to sunga tout ça la journée ya louange et adoration pour le commun Nzambe yango to sala yango ndenge le kaki ndenge osala le 15 avril vraiment Nzambe sunga kinyoso le kemalam pour Mama Deline mais ça na kopesa ye a contribuer na vision Nzambe apesa ye ya koyemba pe na motemo apesa Nzambe apesa ye ya kosunga batu pe ya kosangisa batu alors vision oyo atika ngote asimba ngo poseli kabu oyo Nzambe apesa ye ndenge abayeke mambo mebanda en Jésus Christ tamba monyoso oya kala ekobanda sika donc bandeko bazol Mama Deline bazolanda biso babake mambo mibanda pinabi ndeko nyonso opalinga ya pa sunga Mama Deline vraiment zali bienvenue. Bon ngai papa Bebeto to vandia na mboka ya Belgique na Merksem. Ouais. Bon to vandia wa pona likambo ya musique. Pona likambo ya musique. Bon eza pona likambo ya mosusu te ou bien likambo ya mokili mais eza likambo ya Nzambe. Pona lokumu ya Nzambe biso toza ba chante. To ba chante selo mama ndenge uti koloba biso toza bato sotunga na vandia wa na moto na bandi makambo Nzambe bomwana. Surtout ko yemba vraiment na bandi bomwana. L'église kimbangiste. Tiba mama le bazo kota na église kimbangiste wana biso tozo mona nyos. Donc eza ma likabo ya Nzambe. Donc eza teke tozo yemba ka poto yemba. Ndenge tuna ki question que eza ba biloko moko o ezali spirituel. Eza makambo ya Nzambe. Po tant mususu ba yemba ka po ba yemba kaka yembeli Nzambe po yembela Nzambe po kaka batu ba yoka mais ezo uta na kati te mais ko yembe eza na deux faces. Eza na face spirituelle, eza na face carnale. Face na ndenge ya musuni. Bato ba yemba kana ndenge ya molimo eza bango ba transmetaka message. Eza ndeti groupe la lumière groupe oyo tozali na ngwao. Donc tozo yemba pona plaisir te pona ko sepelisa bato te mais tozo yemba pona ko tombola oyo ezali gloire oyo ezali lokumu na Nzambe. Yango zo mona soki to yembi donc ezalaka message oyo touchaka bato. Donc na tango yoki donc oko sentir moi que te eloko ya malamu zoko bima. Donc ngana kumbisi Nzambe na ndenge Nzambe atombola Mama Deline po place ya uta musika ti ndenge azwaka ba vision ba makamoso nakozwa eza réel po na église kimbangisi biso etambolaka ndenge wana. Eza église ya ba vision, eza église ya makambo ebele en tout cas bon Nzambe vraiment ezalaka. Surtout na ba série wana ezalaki vraiment Saint-Esprit vraiment na otambusa po lelo ba mangombango changer makambo no changer mais église kimbangi c'est église éducative. Eza église o bekole ezali eza église o ba biloko ezebele na kati donc isoko oza na kati il faut okosala clôture okosala misala nyonso yo lingi donc éducative pe respect. Un kimbangiste aza moto yo aza respect biso to benga makaka papa mama ozala leki oza mama ozala leki oza papa donc eza loko moko
ndenge omonelaka mama ndenge aza wana eza eloko oyo euta na kati vraiment ya église kimbangiste. Donc eza église éducative yango biso nyonso toza na yango. Donc mpona kosilisa nalobi kaka kete non nzambe apesaka biso kaka makasi mpe apesaka biso kaka apesa mpe mama makasi mpe beaucoup d'inspiration mpona kotombola toujours oyo ezali lokumu na ye. Bako monanga
ite bakomona ngai te bakomona ngai te bakomona yo te bakomona ngai te bakomona yo te bakomona ngai te bakomona yo te bakomona ngai te bakomona ngai te bakomona ngai te papa bakomona bino te bakomona ngai te bakomona bino te bakomona ngai te bakomona kitoko mama sansoma bakomona ngai te bakomona ngai te bakomona ngai te ababisona bakomona bino te bakomona ngai te bakomona bino te bakomona ngai te kitoko basala kina konser bakomona ngai te bakomona hey bakomona ngai te bakomona bino te bakomona ngai te bakomona ngai te bakomona bino te bakomona ngai te basilisa awa yeswe bakomona ngai te bakoyinya okozonga lisusu bakomona ngai te basembo esilite yesu na ngai bakomona ngai te osiki biso na poso papalinga bakomona ngai te bakomona ngai te na rotika mama mais vraiment na kota raté na subila na libanda on a quelle répétition mais au moins na tikiye na keime comme pe na ebisera Adeline banda Hollande déjà en tout cas tout que depuis 20 ans ou 15 ans il ba ni 20 ans les deux ba 20 ans tu ba ni banana Hollande en tout cas na sepelarane mingi pour alingi likambuna nzambe to banine ba église na Hollande ti awa pe koyemba na ye na ye bien eza ya kala en tout cas mama tango ebisaki ngaki no fena ki ndiko yembaka na sera Adeline en tout cas esalaki ngai esengo pe na pesaki nzela pita kendaka boyemba na sera Adeline alo nzambe penza atambusa bango ndenge azotambusa bango bazala bomoko ndenge ye moko sera Adeline alingaka bomoko wana pe ezala bakontinue nango en tout cas ekosala bien mpona lokumu na nzambe. Muito obrigado pela primeira vez que eu venho. Sou feito como o papai disse. Merci. O papai disse que também deixa só a dele está aí quando vai só cantar com a mamãe. Não conhecia a mamãe dele. Quando eu vi a mamãe dele, eu vi disse não, tenho que começar a acompanhar. Porque o concerto me fez, não sei como é que eu fiquei. Eu sou muito, não sou muito da igreja, mas agora disse não. Tenho que me assistir a mamãe. Isso me mexeu muito comigo. Me mexeu muito comigo. Não, o que eu posso fazer, eu só vou escorajar e vamos para frente. Só como a mamãe disse, uma pessoa só junto, vão sempre para frente. Só que eu quero dizer isso. Ok, obrigado. Gani na wako sangana hivi kukabona lebili.
Ja, ik begon met Sarah Deline sinds vroeger. Zij heeft mij bij de kerk meegenomen en ik heb altijd met haar samen gespeeld. Tot de dag van vandaag ben ik altijd met haar in de groep. En ja, dat God altijd met ons meeloopt. Dat God altijd met ons is en dat we altijd God nummer 1 zetten. Dat we God nummer 1 zetten. Merci pour Maloba. To sepeli ya mingi na présence ya moko na mosusu obi bilobi pasi mibale bazali mokolo azalaka wana elo tokoki kolobaka ke mosala nzambe eza facile te okomona ngo lokola facile eza facile te eloko osala biso ke toke liboso donc faut toyika piko na mabondele puisque mobstacle oya bitumbe oya ya ndenge na ndenge ya des moments ekokozala ba ya des moments toyiki komata so toyiki piko na mabondele nzambe akosala et puis tous à la peine na bomoko tous à la bomoko je pense que le reste c'est nzambe mutayebi on a bible nzambe za na projet abonné à nous à malheur pour biso alors tout persévérer jusqu'à la fin des tourbuka ba mbuma na biso je pense que on a vraiment pour la merci pour moi à Boye pour la première fois maman a mis sa force qui na Boya na refusé qui na ngai mais tellement la sœur mingi sœur Deline. J'ai dit que non, je dois assister pour la première fois. En tout cas, le CPD. Alors, je me souhaiterais que vous continuez à briller. D'abord, au Salabino, au Canada. Amen. Et la Bible nous relate c'est comme il a monté sous qui a jamais les bandits. Donc, il y a qui nous a sala, il a amené. Et puis, il faut vendre la grande amitié pour nous ambasser à la Amen, amen, amen. Est-ce que nous allons bimala